Voilà, bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé les sous ensemble, kakane tu sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazan li solo moko tout partagé ensemble. Li solo est so pasi makas. Problème y a infidélité. Li solo oezo concerné bisonyos, na basi na mibali. Na oyo nyonso akota déjà na bolingo. Soko so kota na bolingo, même jeune. So kota na bolingo landa lisolo oyo très bien pour lobby osala oyo sala mate na ba vie ya baninga. Mais avant to beta lisolo tozangi te kopesa bambote na biso na Balandignon soit des shows d'Enar TV. Nzamba lola batela biso to kuta na rato sola ekosala bien to beta lisolo. Problème o esalami na Londres. Na olinga olandanga très bien. Mais avant na beta lisolo, na répété à koloba boy na ebisa rabino mikonyo so yaya. Eloko eleki tika ezate soki balingi ote eke o forcé yondo okufa. To beta lisolo. Problème est salami na couple moko na Londres, to beta lisolo boy parce que ça lisolo a passe. Problème est salami na couple moko na Londres, problème eza boy. Mobali abala ki mwasi, bazo vivre na mwasi na ye, babota bana 4. Babota bana 4 yaya. Oyebi na lobarelo moko monini yango ba français baboya problème ya ADN. Po soki balobi basala ba ADN na ba famille ebele awa na Europe. Yaya mabale kokufa. Soki balobi baleka na ba ADN na kati ya mabala, yaya batu bakopike crise, batu bakokufa. Yango ba français ba décida ki makambo ya ADN abu pia. Yaya na France basaka ADN te. Au moins à la recommandation moko spéciale ya tribunal nde ba oki kosa la demande ya ADN mais na France eza autorisé te ba français ba kanga eloko wana batu ba se suicida ebele pona problème ADN boke na hôpital mwana liboso ya yo ya misatu ya yote ya mine ya yo ya suka ya yote kaka na hôpital libale suki wana bokabwana eli na hôpital boke na hôpital basala ADN ya liboso ya yote ya mibale ya yote ya suka ya yo. C'est-à-dire car na hôpital ya liboso tango bima ya yoto piqué crise ok. Voilà pourquoi d'un côté ba français ba boya problème à ADN. Mais landa du solo ka problème ni nezao. Moi sina mobali ba balani ba vanda ensemble. Ba bota mwana liboso ya mibale, ya misatu, ya mine. Mais na kati ya bana on a 4. Deuxième enfant azaya mobilité. Tout ça ah. Deuxième enfant azaya mobilité. Moi, sinon, mobali bazo vivre. Tant baboti moi na liboso dans les bons, deuxième enfant ba problème et bandi. Moi si akomi kubimana camarade ya mobali na ye. Yaya na loba mikolo nyonso. Moi si afungola minuti na suka te na ba camarade ya mobali na yo. Non. Yaya na loba mikolo nyonso camarade ya mobali na yo aza camarade na yo te. Camarade ya mobali na yo aza mobali na yo te. Également côté na biso ba papa, camarade ya mwasi na yo aza camarade na yo te. Camarade ya mwasi na yo aza mwasi na yo te. Toza wana vice versa. Landa lisolo kama ambweza. Webi lisolo esalinga pasi makasi. Ya ono lingana ebisa ndeko moko yaya komiboma te. Komibomaka te. Na yebi okoloba papa de show ba problème eze belé omoni biso ba msuto supportaka te. Ndeko nanga mwasi to mobali na pesi yo conseil supportaka. Komiboma mukolo moko te pona bolingo. Yaya tango mibomi ya kotikala kozwa mobali mususu. A continuer vie. Tango mibomi akotikala zwi mwasi mususu. Vie e continue yo ke otiki bana. Mais question toza nango plus eza infidélité na kati ya mabala. Yaya mboka poto makambo ebele. Moi sina mobali ba vivre baboti mwana liboso, mwana mibale ayaka kobota maza ya mobali te. Mais mobali atikala ye koyeba te.
Mais tant moi c'est comment il déconner, moi c'est comme il mana camarade ya mobali na ye. Voir même ba cousin ya mobali bazoyi bisande kona bango, tozo mona camarade na yo akoma ko ya plus na sima na yo et tozo mona mwasi na yo akoma ko bimana camarade na yo. Mais du fait que preuve ezalaki te o mobali akangaki bango, moya koyeba ezalaki te. Baboti mwana misato, baboti bana mwana mine, bakumi na bana 4. Mais question ye kobimana kati deuxième enfant azalaki ya mobali te. Mwana tanga botamaka mobali azali na badoute. Kota lelongi ya mwana azokokana na camarade. Des shows. Oboti bana 4. Mais mwana moko, mwana mibale azokokana na camarade. Na bien, siko mwana nga akoke kokana na camarade na nga ndeni. Kande madilwa loba oboti mwana olobi ote akokani na noko na biso. Noko na bino ekokota na kati ya dibala ndeni. C'est ça. Moi si aboti mwana mibale akokana na camarade. Or série ba soupçon ebimaki ke mwasi na yo abimaka na camarade na yo. Mobulu ekotaki entre mwasi na mobali koyoka nezalaki bien te. Mobali ayebaki déjà ke ndenge bazoloba ekomaki net vrai mais akangaki bango te mais batu basi babanda ekoloba. Or ezalaki so mobali akei camarade aza angolais ayaka kokota na ndako ya papa. Akoma kobimana mwasi ya camarade na ye. Yaya no lingana répéter loko mama. Camarade ya mobali no aza mobali note. Mwasi ya sekara na ba camarade ya mobali minuti awate. Yaya zala mwasi ya libala. Webi masolo na betaka. Soki na bina beto li solo na sentiment ka po yo sepela. Na sungi yote. Tika na yebiso vérité. Ovanda pendo obite. No kwa bana. Haza na raison. Il faut na arrêter ba comportement. Oh voilà. Soki to kosala ba émission à bongo c'est bien. Mais so lingna bando ya kosala émission ka pona sepelisa yo. Ya to sala ba sepelisi bino problème ezate menasungi bino te. Yo na linga so tozo beta masolo musu ya to beta penza. To loba penda vérité toza entre nous congolais. Bref, tant ba problème yaki kobima, bazo yo kana bien tena mobile, ba kuma idea na 4 enfants, ba ye ko séparer. Baboyani en fait, mais na cadre la séparation ne baboyanaki mwasi alingite mobali ayaka kotala bana. Ya likambu o na yebaka te, bokabwani na mobali to bokabwani na mwasi. Yo somona opekisa bana na papa na ye, to na papa na bango. Non yaya. Na pekisa bana na papa na bango te, yaya to changer ba comportement. Soki ba mindele babanda ko pesa biso mbongo ya allocation te. Soki babanda ko futa bana te. Est-ce que tu es un la bano au Karaboué? C'est juste une question. Pour na Kinshasa peta on to kabwanara. To we la rabanate, kende pa papa na yo. Bo kende pa papa na bino chaque jour otinda bon papa papa ke lukambon. Mais na poto lokwa ba pesa rabana mbongo koma lokola gender. Bana ba koma lokola cop ya basi na mibali to koma obota bana pona cop ya mbongo. Tozobota bango pena na bolingo te, ce n'est pas tout le monde hein. Zana batu ba vandi couple posé, bana bango bazali ba ok de classe. Mais toujours le ba couple où il y a des ordres. Parce que na nyo se fait exception izala. Ya au moins tant to beta masolo il faut qu'on explique rapper bien pour se expliquer bien te. Confusion. Batu ba yoka na sens contraire pe baza. Na nyo so tolobaka yaya ezara batu nyo sote exception. Tolobaka dans la généralité mais eza batu nyo sote. Na répété, il y a des couples posés. Beaucoup là-bas, na bango kitoko dans l'harmonie, la transparence. Bana ba otanga. Mais toujours le bela ba couple ya boye o ba dégâts ezoya. Yango toujours lingate ba dégâts boye ekota na ba couple o evandi kimiati. Na Kinshasa to monaka ata mwasi na mwali bakabwani bana ba ko tika la pa mama comme ba ko ke pa papa. Mais na poto bana toujours wele la bango juste pour na mbongo. Mais yango na tuni soki ba mindele banda ko pesa mbongo te. Na yebite. Tanto na ko bota mais to bota te mais bo ke cha ba implant wana bo cha po bana ba bimate hein. Ah oui. Mais bozo cha ba implant. Mais au moins tozo so ba mbongo sima bana mbongo wana nde komi cause ya ba divorce. Mbongo wana komi cause ya ko bomana. Cause ya la mort na kati ya communauté. Cause ya liwa. Landa li solo yaya. Ndeko mobali ya mi bomi. Landa oyo kandeni na mi bomi.
Tant babande ko discuter na ndako libala, ezaki question basala ADN pour na bana bango sous 4. Du fait que mobali akoma ki na doute ya deuxième enfant. Pour à partir à deuxième enfant, de moi si akoma iko déconner, akoma iko bimana camarade ya mobali na ye. Soupçon eye, ba cousine ba yebisi ye, moi si na yo abimaka na camarade na yo ya angolais. Angolais ayaka kokota na ndako na yo, angolais atambulaka na moi si na yo. Tout ça wana. Nenga tuna question moko na lobi posa nzoto ango ezaka ndeni na linka ndeko moko koma na commentaire posa nzoto yaya olalaka deja mbetu moko na mobali bosalaka o nyonso mwasi na mobali basalaka posa ango na otuna mikolo nyonso ezaka ndeni nayebi ba msusu mibali nde bazaka na mwa biloko wana trop mais mwasi po azala na esprit wana ya awa na liba ndeko bokoma na ona commentaire ezaka quel esprit. Parce que ba maman musu baloba papa de show nga pe na yebite nga nde na vanda na libala nanga jamais. Siko yango to tuna ka siko ba oyo ba koka ovanda na libala te na mobali moko ezalaka nini. Tout ça a besoin ba masolo boy pour ba to ba comprendre. Yaya expliquer biso ba musu na commentaire. C'est quel esprit? Ozana mobali na ndako. Comment mobali no ake musala mobali mususu akoti. Yoka. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Ezana lisolo musu nazo yebango. Même chose. Mobali azana musala na ndako mwasi azolala na mobali mususu. Lokwa mobali asalaka musika soka akei azonga rate. Donc mobali soka ake arozonga weekend semaine mobimba mobali mususu na ndako. Ça je vis avec mes yeux. Je vis avec mes yeux. Oh, ça témoignage vrai ngana pesu avec mes yeux. C'est ça. Mobali na musala mwasi na sima azokota na mobali mususu. Mobali akoya na weekend mobali wana bimi mais non yaya. Oh na zo biso vrai. Oh ya misu na ngana matoyi na ngande o ngana yebisi yo. C'est vrai. Tokangi parenthèse tozonga na sujet. Mwasi na mobali bayokana ki bien te mobali akoma ki na ba doute par rapport ya nyonso ndeni na bana tu na boti 4. Mais deuxième enfant azana elongi na ngata azana elongi ya camarade. Il faut tout ça nini to luka moya koleka na ADN na Londres ADN les a permis. Moi c'est akomi ko éviter mobali a bloqué na ba téléphone na bana nyonso tout 4. Abengaka même pas bana. Ye moko pe moi c'est a bloqué. Et na lobi vraiment mindele ba sala bien. Soki ba mbongo ezala kité. Tantôt mais biso ba congolais to kufa te na buzoba ya boy. Soki ba mbongo ezala kité na ndimite to ngai to bota na bana na ba poto. Pour na ba pays mususu po bote bele abana boy il faut piquer. Il faut piquer ndenga koleisa bango. Mais yaya eza mabete, mais question eza na kati yaya l'infidélité nde mabe. La ndali solo yo kandenge ndeko papa mi bomi. Et ça li somo. Moi si akomi koboya na bana mobali alobi bo ndenge eza wana na bana ona 4. Mwana moko déjà ndenge kaka bota meli na elongi na couleur. Na maboko ngai te. Moi, on a déjà ba problème bandé ko bima poyo bandé ko vivre na camarade nanga bref. Baye ko boya na moi c'est à éviter problème ya ADN. Mais mobali aye ko yebango par rapport ya mwana ndenge akoli elongi ya mwana na ndenge ezaleli. Mobali asengi ADN par rapport ya bana na nyonso 4. Moi c'est à éviter mobali a bloquer na téléphone même na ba téléphone na bana a bloquer a limité bana ba solola na papa na bango po papa azoluka ADN na bana na ye 4. Et chose grave. Papa na minute wana lokwa mwasi aboyi kopesa ye bana. Mwasi aboyi ADN ba bloquer mobile na ba téléphone. Papa la muki na tongo. Yaya weza événement moko vrai ya somo. Papa la muki na tongo yaya ke matana li bende li kolo. Li kolo na gare de train papa mati ake li kolo kuna na immeuble na li bende ya mati li kolo. Papa mi tiki. Papa mi tiki yaya mobile ya longwe na li kolo na li bende a longwe tina se a beti mutu na se pa mutu e pasuki lokola maki. Oyebi maki ndenge za so maki kwei na se omwende maki e pasukaka e panzani en désordre. Mutu ya mobali panzani poa. Yaya somo. Mutu e panzani sur place. Mobali akufi. Atiki mwasi na bana 4.
Yaya nyonso wana eza pona nini? Kowela kaka bana. Yaya nyonso wana eza pona nini? Infidélité. Oyebi masolo tobetaka na yebiso eza masolo moko eza très important ba erreur eza ebele na ba couple. Eza na mama mutu moko alobela ko libanda, faites attention, soko bala yaya obala. Soko ozana mobali lobaka ozana mobali partout ozokende soki mutu atelemisi na nzela, mwasi aza mwasi mutu to akotelemiso, mutu to akosola no na téléphone, mutu to akiko solution na nzela. Mais quitte à toi de dire que je suis marié, quitte à toi de dire que je suis occupé, quitte à toi de dire que je suis une mère des enfants à quelqu'un. C'est ça. Pourquoi oko machemo obala bazo linga yo zondima. Obala bazo proposer au bolingo libala libanda pardon au tchelitoi. C'est à vous l'erreur. C'est à vous l'erreur. Bandi kwa basi ba maman, vous devez comprendre. Ba émission to salaka ya to salaka sentiment to sécurité mais et mon to ko marana au sérieux penza na vie. Yé na bandeli ya koloba soki obala obala. Yaba meka bolingo libanda te. Soko ndimi kokende libala, ndima koke libala, o arrêté buzoba. Connaissance na bato eza mabete, kusola na bato eza mabete, tozolo bela bolingo. Kusola na bato eza mabete, kozana connaissance pe na bato eza mabete. Mais soki obala yaya obala. Maman, comment kobima na camarade ya mobali na yo? Et jusque là na bana 4 babota ya liboso ya bango. Ya mibale ya mobali te, ya camarade ya mobali. Ya misatu ya mobali, ya suka ya mobali. Tala gaf. Tango ayoki problème ADN baboyani. Koboyana alingi pe susu mobali na bana te. Na kanda wana. Mobali yake matali kolo. Ami lâché. Ami boakiti na se mutu e panzani sur place. Webi ne maki ezaka. Boaka maki na sota ande maki e panzanaka. E panzani sur place. Pa! Non, yaya na oki somo. Non, qui somme. Mobali akufi. Vidéo ezali mobali akufi. Eveneme ezana à Londres. Yaya eloko eleki tika ezate. Conseil yasuka o ngana okiko baksa. Yaya komi bomaka te. Nayebi ke bate bele bana ba problème na ba couple na bango ya bana, ya mwasi, basala déjà séparation du corps. Papa mso abenga nga bi desho. Biloko loba keza ndenge wana ngande naza na mwasi na ngato bima apporte moko. Mais batunde baye barate. Séparation du corps, ça fait 2 ans. Tu vivras mutu na ndenge na ye. Ya sala makamne nga sala makamna nga me bakota rapport timoko, babima rapport timoko. Yongo to sala ba émission ba problème bo ezana ba couple belé ya komi bomate. Komi bomate na bondeli on ndeko soko zana ba problème aboye. Komi bomate eloko pe leki tika ezati. Tika ya kene na bana, bana bazaya yo, ba okimate yaya. Tika mama na bangwa kene na bana. Tika mobali ya kene na bana, bana ba okimate bana bazaya yo. Komi bomande mabe. Tomona ki papa mususu mi bwaka ki na ba immeuble ba maambe bele. Tozo mona ngo. Mususu ote komi bwaka lisusu tomona ki yango. Yaya komi bwaka te. Bate la vie na yo. Basi la kate. Mibali basi la kate. Na yebi kezalaka pasi ezalaka douloureux yaya. Lelo na lobi obosan. Donc voilà autre tout le bapo na lisolo yango wana na lingaki na fortifier ndeko moko yaya komi bomate. Tikela mwasi yake na bana bazaya yo atozo sola na bango te bazaya yo suka na suka bakozwa maturité bakoluka papa na bango. Tika mobali yake na bana yonde mama na bango suka na suka mama na bango. Yaya makila mutu bakima na ngote. Yaya infidélité na kati ya mabala. Infidélité yaya eza bien te. Surtout na souligner soko bala yaya yebaki obala. Soko za mwasi ya mutu za mwasi ya mutu. Mitia na place na yo po batosa yo. Yo za mwasi ya mutu. Bazo solution bolingo ozje litoi. Oza mwasi ya mutu balingi yo ondimi. Mais non yaya. Mwasi ya mutu alobaka te papa na bala. C'est bon. Mais yo zo lobate ke obala. Lobi kuna ba problème. Yo bala. Mobali azate komo bimana mibali misusu. Dega yaya. Dega. Ezaka nde toyoka ba masolo bake na ADN bana mibale ya ye te menanda kwa libala. C'est ça. Si onanda kwa libala bana mibale ba ozaya ngate bakoti nzelani. Bakoteli na molimo to ba yenzelani. Non. Ya au moins na France bakata biloko. Soki na France balobi to ke na ADN.
Na ebisio na hôpital ka kuna ndeska to kosila nela. Na hôpital, tant ka ba sala ya mwana liboso, mobali akwei. Na okoza na bana 5, tant ka babandi ADN na mwana liboso kwei opike crise. Bosugisa na poso eboketi na 5 enfants oko risquer 5 nyoso ya yote. On est à réalité à poto. Réalité Europe angwana. Mena nyoso tolobara yaya. Exception ezali. Batela libala yaya. Fidélité. Soko obali yaya. Na tout sentiment nzoto. Et si la rato et si la raté. Bozana mobali di premier au 30. Olingi bosala ndenge nini. Yaya ata machine na ba compagnie eska to sala ka robot ezo tourner air nyonso. Momoni penda robot a tourner sous tes pièces ekufi. Pièces eziki robot alembi. Bongo mobali oyo zani na ndako. Olingo bando sala di premier au 30 machine to robot. Pour machine ekufa robot peso kufe bongo mobali mutu. No yaya. Pour ça nzoto ngo atele kakamena degrabo ye non. Non yaya. Pour ça nzoto oke na ngo wapi. So lingo sala ka mikonyo so yebisa mobali no ko sala ka suite to vanda na ndako to salaka. C'est ça. Mais na kamwa moi chose moi si alibala. Ozoke nubimana mobali mususu libanda. Ozui même zemi ya libanda oye kokosela mobali na ndako omeli pe silence mwana pe abotami yango pasteur wana zolo bablo mususu tozo telema pamba yaya mwana penda abotami omeli pe secret ya liboso ya bino ya mibale ya bino te uti na ye libanda ya misatu ya bino ya suka ya bino moko na kati infiltré non il faut à la diable ça c'est du diable. Donc voilà autre ngati lo bango na yaya di solo o esali passe na suka nango mobali ya mati likolo amibwaki mutu e panzani tant tolo ba mutu e panzani akufi sur place ya mutu e panzani lokola maki esali mawa akufi pona nini bolingo ya eloko lekiti kezati komi boma jamais ndakunde na zaka soko boy lokola na liara Thompson trop j'aime trop la tête du Thompson na kalingika na pilipi na lelelo na lobi kuna na bosani. C'est ça yaya. Ezaka pasi pona koboyana. Mais kanga mutema liwate komi bomate. Donc oto nga tobete la bino yango wana yaya totika ba infidélité na ndako mabala. Ezala biso mibali, ezala basi. Histoire oye pe sa leçon quelque part. Yaya soko trompa mobali non na ndako faites attention, c'est pas bien. Papa, ce qui peut tromper à moi, si faites attention, c'est pas bien. Surtout les mamans. Surtout les mamans. Yaya, moi, si à tromper kate. Ya on zomo na batu bazo boaka ba mususu na ba immeuble, ba mususu bazo tiela, ba mususu ba poison, ba mususu bazo chuba, ba mususu ba mbeli. Trop de problèmes, infidélité. Moi, si à libala. Mais na libanda zana mibali mususu. En même temps, yebi ke nengo za nous a fertile. Uzoke ndo kukushe libanda okoya na zemi ya mutu mususu ufandi na ngona ndako libala ti mwana botami omeli pengengi me mwana kola bwe biso nyosu tozaka mwindu moko abimi meti yango awuti wapi biso tu tozaka mwindu oya abimi na pembe uti wapi biso tu toza pembe oboti moko abimi mwindu awuti wapi elongine kokanika na camarade ya mobali. Donc merci beaucoup Benga des shows de Denar TV na ba sujet bien ou comme la misusté numéro nanga gravé na WhatsApp même numéro appel au Kozwanga. Le plus important yaya partager votre émission pe ça bande comme susu bayoka yaya l'infidélité eza bienté to batela mabala basi na mibali to batela mabala yaya moi si abongaka na bakwitité moi si abongaka na lokosote moi si abongaka na lokuta te moi si so oza na ba critère wana kwiti lokoso na lokuta yaya bagaf ba défaut kolinga te to lobela bino ka sentiment po yo sepela mais lingana yebso biloko eza bien oyo monso ko vandi obité o noko abana biloko oloba te azana raison franchement il faut natika makambo pour na intérêt ya vie na yo c'est ça yaya. Tout ça là ba émission bien biloko ko finga esi la o ba rando te biso ato ana besoin batu ba comprendre ndeko moko comprendre biloko ozo sa les erreurs et panza libala na yo et ko bomisa yo ça. Merci beaucoup, partagez votre émission, aimez, commentez, que ça la bien. Et ça là qui a bino humble serviteur, l'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakoya. Puis la réponse, ciao.